mutoko langa na yebi corona ezo bomba na kisasa ba bisinga ezali mais ngana bitambola tambola nanga o na mona corona te ngape na kokutana kuna rien pona kisasa pe batomi jembi ka baza ebele baluka ba tout bakota na mituka ngana mona muta so ya moni kamera koti na place mbao kama pe devient na ko mota lelo ye ba ko kufa yo moko soba na samu twa tebenda boy ai donc ana posa kufa musupe ba sekita mutu moko koti no hôpital moko boy onde na mona kosi kosi nga feza corona na bata maladi mususu na ye moko docteur oya dispensaire poa ba benga kwa mbwa bunginda kuna ye wako saninya ba benga kiyo mais ngana kantuka mboko yo mutu ako ba meke ngamoko na ye ke na corona na ye docteur a dispensaire mama la banda donc c'est maina sacha maina mbangu libanda mais ngabi finalement on mboko do nini dispensaire CGTV CGTV maman CGTV papa Michel Mayabou CGTV CGTV Africa CGTV Europa. Bonjour, bonsoir. Et je dépends de la air en ligne, vraiment, on dirait qu'il y a Congo Gold Télévision, la chaîne, la chaîne, vraiment, on a fait sinon, merci, pour la fidélité, surtout abonner à Congo Gold Télévision, on a vraiment choix, il y a malam, il y a s'abonner à Congo Gold Télévision. Mais mbote mingi na ba o nyonso balingaka meta immortel ba o pe balingaka émission tout sauf rien e kumba makananga moko votre humble servante meta immortel vraiment na lingaka bino mingi on a pesino ba mbote mingi pe ba bonne fête na ba travailleurs nyonso tout pour abile les années mokolo fête o ya bato basalaka ba bonne fête na bino nyonso bozola nanga partout dans le monde vraiment meta immortel alingaka bino mingi vraiment naza on a toujours pour na bino pour na ko servir bino vraiment ba bien émission tout sauf une émission o vraiment etambola kana balolenge donc les émissions oyembaka bato ya modèle nyonso bato modèle nyonso les émissions oyembaka basala nzambe les émissions oyembaka babeti ndembo les émissions oyembaka ba comédien les émissions op oyembaka ba politique les émissions oyekitaka pe sur le terrain pour na kozwe la bino lolenge kani mboka na biso Congo RDC Kinshasa précisément na Kinshasa eza kotambola nde yango lelo naza vraiment nazola myamba pour na bino Pasteur John Babi Matéa ya pete Babi lelo tozo vraiment deuxième Matéa ya pete ya bien kitoko ya propre au comment bino vous sepelaka na mingi harmonica arc-en-ciel la babi 7 fois parfum tchunga ma belle sœur chérie et si kozana peso ba mbote mingi na yebi kozola ndanga pe ba merci na yo pour vraiment babi yo zapakate sur monde penza émission tout sauf rien oyo ya meta immortel yo tala kango donc soit dit elingi ya nzambe vraiment mon oncle et si kozana peso ba mbote mingi kozola ndanga vraiment babi na lombango mingi soki cameraman na biso ko fongola déjà ba mona invité na biso ya mokolo na lelo vraiment na yebi que vous avez ko sepela na bandako bonjour. Très bonjour ma sœur kitoko makasi. OK, merci mingi Pasteur John Toyebi ke na Congo Gold Télévision basé à ko sepela ba fan na onyo sur Congo Gold Télévision basé à ko sepela pona ko mona yo Pasteur John Babi après Covid-19 oyo le lenge kani bana mboka ba ko tambola ko tambola za kande to tambola kati muto atondi ya kofana ndako atondi te tika tambola eza mboka ndenge yele omoni makambo sito za kanango to za raso likambe komina a to kangami na a njoka ndi makambo donc naloba bien poto za la bien soki likambo eza ya 1 nanu esilité comment likambo 1 zo pesa bino pasi nanu boyebite bomoni makambo na 3 botiki ya 1 bokomba moko na 3. Est-ce que oyebi ke awa makambo zo ba corona soki esili mais nanu esilité mais ekosila mais pour l'instant corona kaka mutu to batu kaka corona eza na poto na peso conseil kaka corona na RDC to ndimi yango na bato basaka ba voyage mingi na bato bazana moi nde ba ngomena ngo kaka mais na majorité ya bato pena ba fandi na kisasa ba pesa kisasa kilo o ba linga mate na bato belé bana posa corona ta ba ke na corona wa na ko sote ba wala ta ba opa bika so ko la dite ba ko kanga yo nde to la ta yo moni awa te maputa dra kisala sala akecha yeso kinini mususu akatika ilamba na yebi kata amamiki mususu otambola kwa shaki shan kangi penda doki
soki nini fula de mutu na oya ye donc awa tozana ba priorité sérieux charge ya bana nangana ya mwasi ko soma ndenge nini makamezano na kisasa awa na kisasa tokomo tambola donc ya ba manka donc corona o tozo kipango te po eza pe na impact te awa mais corona na poto botosa na ozongela tous les mutu vivent na poto Amérique wa tosa corona na ba fille d'ici de Gozala en dehors kaka RDC nabiga na RDC na ngamba Brazza na Angola na ebité mais awa nan mutu ko langa na yebi corona ezo bomba na kisasa ba bisinga ezali mais ngana bitambola na ngao na mwana corona te ngape na kokutana kuna rien pona kisasa pe batomi jembi ka baza ebele baluka batuta bakota na mituka ngana mwana muta so ya moni kamera koti na place mbao kama pe devient na ko mota lelo ko ye ba ko kufa yo moko soba na samu twa chependa boy hai donc ana posa kufa so batu baluka liwa pona ba difficulté ba ki ma charge genda ko eleki kilo charge zo simbate moi ça moni akomi faible parce que pas mi kufa la posa ba tuta na mutuka ba ko kangata kamiango ba futi moi moi ça c'est ma pourcentage yepé on comprend ba donc mais ba quand même comme défait batu et puis bato baluka liwa elle era corona ngo tambola solo kwa mbwa benda corona okuta na ngo kende mais ba tambola pizo lo kwa mbwa bo epe loko moko pete ba okuta na yango na biso neti nga pe na mona nga isa pete mais isali konseka na zo pesa ke omoni musupe ba sekita mutu moko koti na hôpital moko boye onde na mona kosika sina nga feza corona na bata maladi mususu na ye moko docteur oya dispensaire poa ba benga kwa mbwa bunginda kuna ye wako sa ninya ba benga kiyo mais ngana kantu ka mboko yo mutu ko ba meke ngamo ko na yuke na corona na ye docteur a dispensaire mama la banda donc c'est maina sacha maina mbangu libanda mais ngabi finalement ombogo do nini dispensaire emba konserva batino batonga oh non so indeza so mutabeta tongo utali oh fishi na yo moni mukonfo batala to lukani na o batamaka na nyopi mbataka so balukaka nini mutu wana mbanga bibili banda zebisa muta corona yo so kota babenyo na nani bimana kuna antukanga mona bime mboko mais finalement dispensaire ya malade abokimi bon wana za ya kolobaka ka moni conseil nangesa boui moni après corona non ba chaque fois nzambe pa te biso na ba jebeli ba te belé ba lingi via dépense inutile sa bomba ko batama ya mutu eza ko koma lobby lelo pokomi lobby na no comité sikoyo ko vive pe Afrique to vivre na lelo lelo mona ngana zo sepa na osala mabona zo lia okantina na budget belé te comment lokwa na sanga mbongo na sepela te na vie elle mo peut te pesa na likambwana est-ce lokwa na sanga mbongo na ko sepela na vie te so na zuma 5000 francs fona lukaka ka konzele ka mingi na zana souci alipa na kendo lukaka kwanga tena tuni na mela secret likola souci na somba mai lobo mais na zana te ngape konza boye simbanga te ngaso eboy na kufa na zo bana frère ngana fifa na ndenge na sa ezala soki eza na kusala konzo soki eza tant que ngana vivre na mona mtazo pesa mninga foti yo penza to uti cop to ziko ma ba 10000 yo penza kaka siko ke sombamba na moko nini osema moko nini ya miliki osempe kisa ngungi oya ko pomper ba kiliti na ba igona na ba mobile osombi vraiment robomba mbongo ngabino ndako esa na bangungi na sombi nana batela mbongo bangungi ba songa na bela malade eleki mbongo na kufa nana somba mais makam sufutala oyibela musu tolo bakate omoni lobi tikela ka lobi nzambe zande courager yeba ko beta e konzopele ka to na mona mutu e konzeleka ba ko kute bembe na kufi liko nini alinko lia sala kindeki oyi sala kindeki mais ka bu mo bataka mingi na na makala batika on a marché Marianne bon ba makabu wana omona mutoli ngona fufu pondu moko beneti neti te mais mutu wana mama na commerçant kala kolene ka mabe o mukala osala sosa mobima na ndako so ba yoke na famille ba osala nini ba kolia ye yo mto so biso ba lie mais comment metango akufaki kendo tala budget ba bimisi na sima okwe ko bana na bato bazalaka na kufita miso mbele cercueil ndeko nanga to kufa nga nebi ke na kufa mais na mona kwa na kufa le chèque ba tutu
vie eza elengi totiaka vie kaka te soki eza te lobi ezala te soki ozwi lia efe ya kolia chaque jour nde ozotonga nzoto eumela oyo nayebisa yo mabe na bino kopo obetaka bien soki ozwi mbongo oprive nzoto nga moko nalukeli nga mbongo nga moko napimeli nga tomona yango ebele natamboli mpo nalukela nga mbongo ntango nga moko abimiseli nga mbongo naboteli nga moko mukomprena nakosepela nakabela neti bafille boye ma 5000 me nga moko mpo nakota restaurant nalia ndenge natambolaki na moi nakota malewa ta ebimisa ta lokola mwa soso be na eloko mwa gu esepelisi nga soso kaka te mwa eloko mokaka oyo eke odepenseke natonda ata liboke tombisa mai moto amiboyi omoi nazome akondima afa na place ya masanga atinda 4 bouteille amela bamonaki na balekinza lokola prêtre me mpo na kolia ni azwi kaka kabri moko asimbi na loboko oyo safato likoso ali yango moko ana pabi mpo na nge ekoki me yoka soki otapage azosalela bato soki neti boyeboye yanga abofanda te mamaki kado kabri ma me nga kolo mbongo na otolukela nga nzoto mbongo ebimi na boyi kodesa nga nazosepelisa mbongo na bato ya libana me nga mona se privé lelo 1 mois 6 mois 2 ans ntango okufa mort subite famille balie yo derrière toza nango tolia pete efungolaka tous les branches omoni mokili nzambe akokisa tout yo moko oyebi kopesa yo moko forme to moko kokosa moko na manka yo na yo boza mibale na kati ya yo bozo défendre yo moko kopimela yo moko ntango obimela yo mpo na moi te na okende te mpo tentire na yo ebeba oui yo moko pesi moko réseau mpo obimi toza na kimia mais ntango bokoma na pokwa yo moko atombokeli yo toliaki te donc toliaki te nga mpe na kongo komisio danger moi tokema tete makolo lisusu eza te miso ekomi fe vertige yo moko aboyi yo me bosaka na yo nde bakalki napesaka mpo comprendre ke tande tokatelaka vie avant comment mwana moke ya 6 ans mokolo elanga baoti nde na ntongo akende classe na elanga ore babomba ye bebe akola ende afinira kongo alobi yo mokolo ofai na ndako oza na ba 25 30 oyebi ke ngai na koluka te nazokamba kilo oza mpe maladi te otiki vi na yo lokola pose otelema ofanda baninga bazokende koforce babima bakende bakopa ate ya salite me privé kazwaka 100 francs yo ofandi okangi maboko ozokatela vie kono ndiro pire nzambe oyaka lokola professeur Jésus ke ngasi nakomi na 35 ans na ngindi yango konginda na yo kozala ya modali nini kolo mokili kutu tala nzela batindela ye yesu aka na nzela bien te yesu aka na ndako bambwa ya banyama talaka nya bataba bameme bangulu esanga na zolo mwana moke ya bebe anjina azaka nango kisaka ezaka ya komela to ya kobaka na bebe na opesa bashema so comprendre nga mais lelo yo ozolobaki ngai boye kolo mokila ya na nzela berodi te babonde na biberon ya erodi te ayaka na kwata kokola ne ya challenger tantôt moi mana bandako teke eloko ni papa na zaki mosali mabaya est-ce que charge ndoteka bambeto na lero wana bambeto même c'est tout et tout laka nante so comprendre mais moi na saka to akola bongo yo âge eza malade eza te nzoto kolongo nu 25 30 ans non crise économique faut comme talo babongo crise na mona eza perturbé maso na bango moi nakaza moi lokola remanyama soki esili te tokobonga te bolole bato wana mpona koyeba bafufu ezobela na bandako bakotaka na lero ya fraga maobamba na ye eza te pilibe na ye na lera bien tala moyibi oyo bana courage ebiso bakota moni biloko na moto komema bana lere nyonso nde alingaka bana ya grandi titi rebema remanyeni ata mona zobeka kolinganga kaka mpo babese fufu ya kilo na tike baza ebe to soko mone na posa kolia esili yo baza batu na okoso te tala na okoso te na mona mutu moko fille moko na ndako abombaka fufune na biloko bapaya po soko abombi bakotimbelaki tala fufu obombi munene so amoni mopaya akati fufu soko atia mopaya te omona bakisi ta 2 bottes lokola batelefone bamoni ke fufu eza mopaya me badeklare sikoyo omona tie tala de rouleau papi ke mopaya soko ale na kobanga yere moko otikaki ekosana longola yango mpo akoma ya ye me mopaya mosu lokola nga na kenda batiela nga ngai bokoyeba pa naosenga mai elanga mai ya moto elanga mai frigo eza ya kokufa babisima na frigo te atake na video fufu esipali nyonso na mai ye wo okoyeba elanga mai ya pompi pene ya moto kwa soki na molangi soki mai yango oyelanga mai otilanga na sani ngai melaka mai na sani
nayebisi yo mboka oyo il faut koyeba soki oyebi te okotambola na kolela okanisa kwa nzambe asalaki yo ndenge mosusu koleka baninga oyo to ekomelaka baninga ekokomela yo vie ezalaka tour de rôle soki yo lelo ozwi chance nga na kozwa ngo lobi nzambe mpe soki atindikeli yo oyeba kogere nzambe apambolaka biso a partir ya bapriere te priere eza mpesa kosambela to luka lola totamba na conduite malamu nzambe apambola biso na comportement ya koyeba kogere 100 francs pa komiso na 10 000 soki okomprendre nga merci naoloba no bien omipesa faute ipamba comme si basala oyo ya nyongo nzane yo moko olingi yo moko te remarquez so moto aza piaka yoko baida azaka nango soki ozwi mbongo fo somba ekola masangu na soya osa potopoto baida oyesa nzoto santé masolo ya consolation moka te oyebika na remarqué mpe mbika mama koko tomona yango pamba me soki olianga te misato tondisaka masolo ya nzala oyebika gratano mpe namona yango tolengo na bomwana azofriase basombela ye mona moka te piaka epesaka baida voyage oyo kokende te oyebika nzala bakongo efutaka na bafufu te tro photo saka voyage te to masa to umeli to photo sala nzala komise biloba maintenant on betaka ko pas $50 sans makambo échanger akoma nini nga kolanda nga te nga na mesana boy nga unde za boy température na kokaka te fona melaka de bière avant la sinon te régime na nga banda kala banga na famille bonge komise biloba loba maintenant otika la mokate afai na kwanza to ndire mutabungi koluka ko yeba bato ndire basunga wana komi respect masa kosana na mbongo te mbongo eza pasi tala oyebi omi ndoki na yo moko omi loka oyo eza mboka moko tala po bapesa ovale eza na 100 francs na poche soki kozanga eleki me bandeko no propre baleki bakokatelo langage naloba no vérité oyo na biso vérité ndeko na nga so omona okomi na piaka ti na niveau 0 famille bazopesa ovaler banga famille na balingi yo tomona mboka mobimba mwana te ya 6 ans ozotinda so mbalipa so omoni ke eza na excédent te oka mama pekitya kinga azeba kena na intérêt te awa lipa pesa ka desa yi pasi ya pam kwa bige nazo biso ba schéma eza ya kobeba biso tokenda bitinda kala na avantage po kisa ezaka na nuble nguba kala ezaka na ngongi so batino ke musika moko fungola zuma trombe mokangi loka scotch so ko pese pas zoli ata pese to zela tikela na siba bosa na ngomba trombuma tango fungola bendi ndisi ezaka na na avantage mais nguba lelo koma ya sachet moyamba fungola ndisi ezati donc kende tinda ngondenge nini méchant bana mikolo ba yeba mingi et puis na biso ba erreur ba yaya mwana batu ndako na moto papa na banga bimitonga tiki enzala mwana batu ozo koma teke bale na quartier mwana 8 boko beta fana ndire mwana mawa ce qui fait lena nous te yo benga na courage petit na nga yaka yo 4 bala akeso mbelo so kwanga na dendo ako ya de sa peso tena pocho so na pena mo shimboki ole si so benga ko boka makasa po senge maya po ba pecho ngana ngako na quartier za penda très petit le boko na so ka boye tinda pecho comme poli ba fo yaya toza tale bena kisasa non ba no vérité kisasa ezana ba fragant awe komi mututu chacun pour soi na opeso conseil eloko na zoko mepena bandako comment mobile auti musala ya tindi mwasi mas na sobe teloko na batelo petenyo so po mibali beba mabe na bango apo pesa gouvernement faute bino comment yo mobile auti musala yo tindi mwasi asombelo bière aya kiteli yo zo mela yo moko mwasi na bana batala ko joueur na terrain bango nde basi supporter donc melatina suka silisi omwana na souci ya secret alokoti mulanga pamba zo me oratimbela ke mwana eza ko sujet secret sombele secret mwana ko beba 20 kizenga tata bo s'abonner massivement na lela bino tout fort vraiment te la pété na ibina lobate bino tout bas on a bossani kombo limbisa apesi no bambote bino nyuso. Ok, merci mingi to comme na sona suka vraiment na pesi bino ba mbote mingi eska bozo na ngabino opozai ki vraiment branché na Congo Gold Télévision babi Mélanie Matouvo va Mel Paris vraiment na pesi ba mbote mingi eska zo na maman chérie vraiment babi ba bonne fête pe pour les alliés fête ba travailleurs non so bonne fête na yo ici pozo la na maman oyo babi James 007 joyeux anniversaire à toi James 007 mon vieux eska on a passé un joyeux anniversaire babi vaut mieux tard que jamais on a passé un mbote mingi na eu que là on t'a imagé au conseil comme si vraiment babi na placé les cabons malam na suite attends en retard
il suffit kaka na souhaiter vraiment na pesi bino sous nyonso o bolinga kameta immortel mingi babi bozala toujours branché na émission oh tout sauf rien surtout na chaîne na bino o bolinga kamingi Congo Gold Télévision vraiment beaucoup la dessus vraiment babi restez toujours branché sur Congo Gold Télévision. CGTV Tokotala CGTV Mama CGTV Papa Michel Mayabo CGTV CGTV Africa CGTV Europa ba émission ya kitoko culturel politique religieuse CGTV